Mbote na bino bandeko batali arrête Kilumbu Shembo na telemi ce soir na pesi mbote na baboni na ngapi na pesi nzambu alamusi biso na ngonga lelo na tongo ba ope balali nzambe ayeba kolamusa bango awa nazali kamotako ba mikolo comme kaka ba analyse nazana analyse moko papa alali alingi apesi mwana na ya 14 soki ya 12 zemi bandeko eza pasi eza kindoki yo tonini boni kongo kombi na bisalela bwe papa oboti mwana afandi 9 mwana libuma mama na ye lelo moni mwana na elengi mwana 14 soki 12 na base nazo tiela bino bolanda ndenge bato bazoloba ndenge papa na sali mwana ngo taka zembe yango evimi lokola balo papa penzo ke mwana ni dita mwana na yo oyo boti o kindoki yo to baloka tata penza ko ta prison tina mkola kokufa mabe penza ok nazala mingi takoba ok régi bokotisa bango émission wana ya tata apesi mwana na ezemi mwana soki ya 12 à 14 bokota bokotokoto bokolanda lisolo soni mingi tato yo ok yo tata bola sa tata apesi mwana na ezemi o soni Vraiment, c'est déplorable. Hein? Cette fille a 12 ans, enceintée par son père biologique. Elle a une grossesse de 4 mois. Je vous laisse voir son papa biologique. Il sera là incessamment. Commandant, amène-moi ce papa-là. Il est où? Allez. Ah, ne tape pas. C'est là-bas. Où est-ce que tu pas? Tosha jigwema. Tosha jigwema. It's okay, apembela baba yako. Impossible. Incroyable. Ce monsieur mérite la prison. Et la pendaison en plus. Vraiment c'est grave. Eza pasi bandeko bolandi bisolo ya papa oyo alingi mwana na ye boyoki ndenge balobi bokinde na bandaki balakisi bino ndenge papa na mwana ngo bomone ndenge azana zikazemi yango oyo ya malédiction papa apesaki botala ndenge papa na bolingi basa aneni botia na commenter pour ça masolo sika bolingi basa papa ndenge aza tout d'abord un doki atikala kana prison kuna toloba il faut batala papa wana soka azana bana mususu a basi bakola c'est que alekela bango nyonso poso ka komina oya 14 ans soki ya 12 ans wana c'est que o pe baza soka azana bana to bana bandekone mikolo bakola c'est que ezaka habitude na ye eza musala na ye ekozama liboso na ete ka meki na mwana na ye wana 14 ans ekozala si abanda musala na kala ba vérifier ba checker azangi kindoki te bandeko ok bomoni ndenge balobi bomoni mwana ndenge atelemi epesi soni epesi mawa papa na ndoki papa na zandoki baya mwasi bolobini pour papa botia na commentaire ok na zami ngitako babi bo mwinde lisolo leki bomoni fi tala fi mwana mukendo ngala zemi anda ezata zemi ya balabala zemi ya papa otie mama zemi ekona limo mama mwana botami opangusi yenye opangusi ekusu osokoli ye lelo mwana komi na mabele lelo mwana komi na simekoli yo ende kolula basi ebele bazana bandume ebele bazana mokili oyo soki oyoka ki yango posa pona okendaka ta kopesa ta $2 te ozo baso bazoluka ta $2 yango okeka kozwa mwana na oseki asalaka yango en tout cas gouvernement bo vérifier famille ya papa na bo vérifier ekoza soki aza na bana basi asala bango nyonso nde ekomi na oyo nzambe abimisi ye na poisa soni mingi papa na andoki boloba baya mwasi na baya mobali na commentaire bolobini